Découvrez Belle Vue, une actrice et scénariste inspirante du cinéma africain. Belle Vue n'est pas seulement une talentueuse actrice, mais aussi une scénariste visionnaire qui met son art au service du changement. À travers ses films et séries, elle aborde des thématiques sociales essentielles, apportant des leçons de vie, des conseils et des solutions concrètes à des problèmes quotidiens. Son travail est un véritable guide pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à évoluer. Des œuvres qui inspirent, que ce soit pour sensibiliser sur les questions de genre, l'éducation des jeunes ou encore les relations familiales, ces créations sont une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent apprendre et grandir. Éducation et divertissement. Les œuvres de Belle Vue ne se contentent pas de divertir. Elles sont également un outil d'enseignement, offrant des conseils pratiques et des solutions pour mieux vivre ensemble. Pour tous ceux qui veulent changer, si vous êtes prêts à améliorer votre vie et à adopter une nouvelle perspective, les films et séries de Belle Vue sont faits pour vous. Laissez-vous inspirer par des histoires captivantes qui vous pousseront à réfléchir et à agir. Ne manquez pas ces prochaines productions et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actu Final TV pour suivre ces actualités et découvrir ces nouvelles œuvres. Tozala wana pona kotala ba filme na biso. Oyo les capables voisins etali biso te ba finga. Ba matisa mama miniature. Ba kitisa ye, ba tombola ye, ba tia ya kokalinga, ya koita etali biso te. Biso oyo ezali important, ezali ba filme oyo. Yemoko, Poutine de l'écriture. Lelo kutunga na kolobaki. La reine du cinéma congolaise. Lelo tala musala bosali. Il faut tout le monde mettre la maboko. Oya zaina champagne, oya zaina moi soso, oya zaina moi loko. A continuer kolia parce que zali semaine ya esengo to kokisi 300K d'abonnés. Donc ezali esengo ezalaka nde boye ba fan oyo balingaka star na bango oyo alobaka na internet te oyo akakosala matalana te oyo azosala toujours mosala na ye na kimia aza modele lelo ya balabasi. Tala filme, partagez filme. Parce que lelo, au-delà de tout, on a la polémique, makolo, mais différence c'est makasi entre peut-être na mutu oba adversaire et Belle Vie. Quand dit Poutine de l'écriture, a une chance, il y a des fanatiques qui ont une maturité. Oh, bazana te tokende to finga, tokende ba komi ko benga na ba privé, tokende to finga ene ba faux compte. Soko tali la plupart ba fan ya Belle Vie kandi bazala pena ba faux quantité. Ba maman ba papa bazala pena faux quantité parce que bazo tala modèle oyo modèle na bango ezali Belle Vie kandi maman na bango ya famille bota oyo asa mutu akimia mutu losambo ba audio na bango ko tikalaka ko telengana ka te na internet ndenge tomonaka ya kamususo ba audio ko telengana ka fan oloyo streamer artiste oloyo otala artiste o matisi la artiste ba nombre de vie yozo kenende ko finga ka batu kuna ko sala ka ba voice ko tinda ka ba voice na batu bo menasa ka batu vikandi
Belvi Kandi asana chance ya kozana ba fan ya modèle oyo famille Libota o ba soutenaka ye na tangu nyonso na mipepe nyonso batika kaeti tous ba mama msuba na poto bango bazana pona ko futa ba kroni mama ko tindela ba mbongo ba finga Belvi. En tout cas, semaine au pena botike qui mette boloba na ye na batu na ye. Bokende pena boloba to yebi. Dernièrement bongo bando pesa na Gombe. Na Gombe wana bongo bando pesa. Donc famille moko basangani batindera mbongo na ba senzi o bazana te Kinshasa awa. Batente ba rêver bakende kozwa mbongo na Gombe po bafingaka Belvi Kandi incroyable ke ntango bazofinga Belvi Kandi bazokosele makambo bato bakoyina ye. Ok, na moment oyo bofingaka Belvi Kandi, na moment oyo bomatiaka Belvi Kandi miniature, nde na moment oyo Nzamba tombolaki lisusu. Bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso, partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetok, c'est Papa Koulou, ta famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout, Bolandaka, surtout, Ngai Mingi, Bozarawana, Pona Kozala, toujours, na chaîne Nabino, Active Final Télévision. Merci beaucoup, Nabino, tout, Bozolanda Bisso, na Active Final Télévision. Merci beaucoup. Na abonné tout il y a Active Final Télévision. C'est Labino Moussala et merci beaucoup Labino tout vous allez avoir un Active Final Télévision pour talakaba émission Nabino. Voilà. Donc Active Final Télévision ils ont pour Nabino surtout pour la promotion. Il y a actrice comédienne Nabino. Actrice scénariste oyo lelo azali ko sala musala ne ya malamu oyo azali ko te ya pena batu ebele à travers un film qui est Belvi Kandi Poutine de l'écriture. En tout cas tous ala toujours na confiance na ye, tous ala toujours wana pour na ko soutenir ye. Voilà, émission na bino masolo ya Belvi et bandi et bandeko boyebi ndenge to salaka ndenge to solaka à chaque fois na émission na biso masolo ya Belvi. Alors émission na biso masolo ya Belvi toujours tout le bakana famille Libota to consommer toujours maman to consommer toujours ba film na biso. Alors famille Libota et je crois bien film lelo ezokota 4e épisode, premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode. Alors, famille Libota, to consommer film. Nazana posa ya premier épisode wana ezana na ba nombre de vie wana te. Wana ezali moyen oyo ya ko soutenir ser na biso Belvi Kandi Poutine de l'écriture to soutenir ye à travers ba film na eko tala. Premier épisode ezala na nombre de vie wanate. Deuxième épisode est un nombre de vie wanate. Troisième épisode est lelo mukona lelo mercredi. Je crois bien 4e épisode ezokota na 16h30. Film na biso innocent ou coupable. Je crois bien ezosa la plaisir na bandeko ebele bozolanda yango bozomona niveau ya direction artistique, niveau ya enseignement parce que Belvi Kandi aya onaka te ndenge bato ebele ba raisonnaka théâtre ezaka kosekisa non théâtre ezaka kosekisa te oui kosekisa et oui mais théâtre ezali pe pona kopesa
na kati ya kosekisa na ba conseil ezala penza ba intrigue ezala penza ke evandi théâtre ezopesa batu pena ba conseil moko ya makasi parce que cinéma ezali na port nango pe na kati ya pays ou na kati ya société. Alors film na bino innocent ou coupable tozo beta bango toro tozo beta bango toro famille bota ba mama ya famille bota ba papa ya famille bota. En tout cas tozala wana pona kotala ba film na biso oyo ezoleka pa ba voisin etali biso te ba finga ba matisa mama miniature ba kitisa ye ba tombola ye ba tia ya kokalinga ya koita etali biso te biso oyo ezali important ezali ba film oyo ye moko Poutine de l'écriture lelo kutunga na kolobaki la reine ya cinéma congolaise reine na bango parce que lelo cinéma congolais soki komi royaume reine na biso kozala Belvi Kandi soki lelo cinéma na biso komi pays moko bozo senga batia président. En tout cas na niveau ya Belvi Kandi musala zo sala akozala kaka na poste wana. Alors famille bota tokende ko consommer film. Famille bota tokende ko consommer film parce que film na biso innocent ou coupable. Dans la film auto nango on a lobaki déjà que eza lokola équipe ezo mené 2-0 3-0 et comme à un moment mo to bosana ba biwana ba nombre de biwana to match wana to ganyango to sala lokola match oyo ya film asika lelo innocent ou coupable to bandeli compter à 0. Alors il faut te frapper famille bota tokende ko consommer film na biso et ko sala kitoko. Merci beaucoup na ba famille bota nyonso o bazala kana pona ko soutenir sœur na biso Belvi Kandi et lelo tozana esengo banda lobby okuna Belvi Kandi actrice comédienne oyo bandeko na biso musu balingaka kokitisa ngo maboke akokisi 300K. Bravo na famille bota, bravo na bamoureux na bamoureuse ya cinéma congolais parce que Belvi Kandi ezaka famille bota muteta la kete ba congolais nyoso baza d'accord na Belvi Kandi. Ba congolais nyoso baza d'accord na Belvi Kandi. Ba mama ba papa lelo tala musala bosali il faut to bomi bete la maboko oyo azali na champagne oyo azali na mwa soso oyo azali na mwa eloko a continuer kolia parce que ezali semaine ya esengo tokokisi 300K d'abonnés. Donc ezali esengo ezalaka nde boye ba fan oyo balingaka star na bango oyo alobaka na internet te oyo aka kosala matalana te oyo azosala toujours musala na ye na kimia aza modèle lelo ya balabasi bato ebele bazokosa o akomeli ngai verset biblique o akomeli nga boye lokuta luvunu na bango ebele mpe omonaka maloba ya bonzambe kati na ye mais oyo azoloba peut-être eza yango te. Belvi Kandi mwasi ya mabondeli mwasi ya prière et jour yango mpe oyo 300K ekokaki mama Belvi azalaki wana na prière na ko remercier ba fan na ye nyonso
bandeko na nyonso ba congolais ba congolaise pona 300K oyo tokokisi. Alors famille Libota musala ezo sala mananu, famille Libota musala ezo sala mananu. Tala filme, partagez filme. Parce que lelo au-delà de tout ozo sala ba polémique ezangi nango mutuna makolo, mais différence eza makasi entre peut-être na mutu oboya kocha adversaire ya belle vie. Différence eza makasi. Betuni ba ou différence yena. Et puis niveau ya travail artistique au belle vie azango. Si c'est réellement vous aurez adversaire au la kayewana, parce que belle vie a un adversaire te. Azana ba collègue na yeba to théâtre. Azana adversaire te to me la mai. Ngongo penza. Azana ba adversaire te. Azana ba collègue. Poso ki yo miche adversaire a belle vie. O ko bando ko so bi gogo. O bando so ba o chigari so ki ba benga ngoni ba ipon sonage. Ba morote o bando betama ti yo moko ko beta bash o beti pena bash o poli parce que belle vie kandi musalo azo sala qualité ya musalo azo sala lelo rien à dire. Alors bravo na famille Libota 300K, bravo na famille Libota. Ndenge toujours toujours tikala focus belle vie kandi ngana lo bangwa chaque fois biso bandeko oyo bazali ba fan ya belle vie kandi bazana chance ya kozala ba fan ya artiste oyo akotikala ka ko décevoir bango te. Donc chance ya excusez ya ba fan oyo bazali babengami na kombo ya famille Libota bazala na chance parce que ya kozala na actrice oyo to star oyo akotikala ka ko décevoir bango te. Et puis star pe azana chance ya kozala na ba fanatiki oyo pe bakotikala ka ko décevoir yete. Est-ce que tu as évité ce que tu comprends les locaux? Donc, artiste, à côté de la cause de décevoir, ma fan n'a été, pour ma fan n'a été, bah, chance, il y a un artiste qui est belle vie kandi. Alors, on a tout payé belle vie kandi Poutine de l'écriture. À une chance, il y a un fanatique, oh, bah, une maturité. Oh bazana te tokele to finga tokende ba komi ko benga na ba privé toke to finga ene ba faux compte soko tali la plupart ba fan ya belle vie kandi bazala pena ba faux compte te ba maman ba papa bazala pena faux compte te parce que bazo tala modèle oyo modèle na bango ezali belle vie kandi maman na bango ya famille Libota oyo aza mutu a kimia, mutu a losambo. Alors, atakutu bana na ndako. Soki bazala mama lokola belle vie kandi. Moi, je ne pense pas que moi nana kotelema na balabala afinga mama ya muninga tonde komoko libanda. Baye baka nzete na bambuma nango. Alors, lelo soko tali ba fan ya belle vie kandi. Oui, artiste azakana sorti ya bafani nyonso. Ya mbongo, ya mayele, ya obaza mayele te, tout ensemble wana. Et puis misaka eloko moko boye. Alors, bafani ya belle vie kandi o ba bengami ba famille Libota bazala kana ba faux quantité. En aucun jour, yoka,
mama moko ya famille libota to papa moko ya famille libota audio na ye bimi ndenge ba audio ya ba fan ya soi-disant adversaire o bochaka bochelaka belle vie ndenge ba audio ya batu ndenge bimaka ba menasaka ba menasa Davina ba menasa Linda oyoka boye eza ba fan toyebi bango te me ba fan siko fan akomi na niveau ya osala makama bongo poani parce que aza faux fan parce que azo komisa pe faux artiste oyo ayeba kopase message te ya kolakisa attitude na ye devant bafani na ye bakopie ye yango moni lelo Belle Vie Kandi aza na bafani oyo baza batu ya mayele baza batu ya kimia ndenge moko aza kimia balandaka pe kimia na ye bamama bapapa soko tali papa Jean Boudou Mayembo motema ya mama Anas balandaka toujours attitude ya mama Belle Vie Kandi soko tali mamita Dina de Belgique alandaka toujours attitude ya mentor na ye to star na ye soko tali la mama chérie ya mwasi alandaka toujours star na ye otali mama Claudine Bokatola mama Aminata Tulomba mama José Lusadisu donc ozomona ke na ba maman msu peut-être na tangi kombote na ba papa msu na tangi kombote ba audio na bango ko tikalaka ko telenga na te na internet ndenge to monaka ya kamususo ba audio ko telenga na fan oloyo streamer artiste oloyo otala artiste o matisi la artiste ba nombre de vie yozo kenende ko finga ka batu kuna ko salaka ba voice ko tindaka ba voice na batu bo menasaka batu voilà esika batu bango moko ba pesa ki opportunité ya Belle Vie Kandi azala concentré à côté na ba buzoba wana te aya ko mene bango ninga zo mene bango alors famille libota lelo photo bi beti la tolo to sa ba fan oyo to pona Belle Vie Kandi Belle Vie Kandi asana chance ya kozana ba fan ya modèle oyo famille libota o ba soutenaka ye na tangu nyoso na mipepe nyoso batika kaete et puis ba yoka kaye quel que soit fan à Belle Vie Kandi azatana on a Singapour o azaso ki wapi boy même au moment mutu mususu abimika na TV boy azo finga batu peut-être na combo ya Belle Vie azo finga le peut-être ba actrice moko boy to acteur moko boy o komona Belle Vie Kandi ko sala démarche ya ko luka peut-être numéro ya mutu wana po ebisaye yaya ndeko tonton tantine ko sala boyete bazaba ndeko nanga. Allez, voilà ce qu'on est là, qu'on a bongo tellement que Belle Vie salaka bongo, allez, tout ce qu'on va faire le bao, asa hypocrite. Non. Hypocrite par rapport à quoi? Mais si c'est réellement Belle Vie, asa hypocrite, Poutine de l'écriture, asa hypocrite. C'est que tout le monde est hypocrite. Dans le monde entier, tout le monde est hypocrite. Mais dans le théâtre, tu es hypocrite à Liboso. Oh, yé mouka fa na kitcha ke na benga ba comédien ba hypocrite à liboso yé ba mama lokola boss lady na États-Unis na ville monene o baza ba mama 15 na États-Unis on a ba soutenaka actrice na bango Belle Vie Kandi bazawana ko contribuer na musala oyo ser na biso Belle Vie Kandi asalaka ko contribuer zakate ko pesa ye mbongo te ko contribuer na ko bondela pona ye na ko pesa pe makanisi na bango
na kosangana bongo ne basangana kawana nombre de 15 to 16 20 kosaka mwa ba réunion to sala nini poto poussa lisusu artiste na biso lisusu artiste na biso lisusu au moment oyo toyebi ba fani mususu ba mama mususu bana poto bango bazana pona ko futa ba kroni mama ko tindela ba mbongo ba finga belle vie. En tout cas semaine opena bo tike ki mete bo loba na ye na batu na ye bo kende pena bo loba to yebi dernièrement mbongo bando pesa na Gombe wana mbongo bando pesa na bandeko ya artiste. Comment tina bandeko ya famille na yo bazo ya kopesa mbongo pour pour ba soutenir musala na yo te mais ba kende ko fingela bango ba kende ko fingelo batu tala ba niveau ya makambo to komi nango na cinéma ya Congo. Donc famille moko ba sangani batindera mbongo na ba senzi o bazana na Kinshasa awa ba tente ba revers ba kende ko mbongo na Gombe pour ba fingaka Belle-Vie Kandi en croyant que tant bazo finga Belle-Vie Kandi bazo kosele makambu batu bakoyina ye. Or que na moment oyo bo finga Belle-Vie Kandi na moment oyo bo matira Belle-Vie Kandi miniature nde na moment o nzamba tombola ke lisusu parce que tant bozo finga ye même na bato bazo tala asali nini aza innocente. Mais kokamwa famille ya mutu boko confesser un jour boko loba likambu oyo Belle-Vie asala ndeko na bino. En tout cas loko na linga koloba ngona vite mais lelo pe na lobi yango au moment où Belle-Vie azo bundana amatisa cinéma Congo au moment où Belle-Vie azo bundana apesa bandeko likanisi yo sala chaîne 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 mais au moment bandeko na bazo baluka na mbeli na mokongo ya kochuba ye au moment où Belle-Vie Kandi azo créer batu mususu ye moko mwana na kati ya groupe Simba parce que président toyebi président Elombe Sukari ou Elombe Sukari Foster. Mais ye moko peso azu musala ya ko fula pe ya ko bimisa bana mususu ya ko longola papa mo tâche za lokola papa boti bino na ndaku yaya to leki moko boye habite na longola papa tâche na zwata facture mai ngane na futaka to ya courant ende eloko Belle-Vie Kandi asala. Et ya bandeko na mususu nazo peut-être na bandeko mususu te laisser bango te ya ko fula bandeko mususu oyo soko tuni film boy na groupe Simba asala film nini toyebi ete mais abimeli nde na makolo ya Belle-Vie. Donc manigance mo batu basala bango idée na bango ezali tango tozo yango zo mona mwana yo ba réserve ko bima ko pesa Belle-Vie raison moko boye o biso to na posa raison wana te bosi bo finga ye bo matisa ye miniature pendant des années bo linga boya ko pesa raison ezate mais oyo bino bosala panda baba ane na ba ane ya ko finga mutu oyo azosala musala oyo ezomwana na miso batu mais bino bozo ya ko denigrango bolongwe na art mais bokoti ti na vie privée mais sort nango lelo botala actrice na bino artiste na bino ndenge azobetama
parce que bokotaki na buzoba moko boye on dirait bomemi makambu ya musique bomemi on a théâtre. Oui, makambu ya musique bomemi on a théâtre. Likamo na baki na koloba ngote mais evandanga na motema na kamwa ta on a eloko oyo famille artiste bazo futa ba kroni mama mbongo na ba kroni papa mbongo bayaka kofinga Belleville Kandi par mois bafuta bango mbongo wana dernièrement awa on a koloba ngo kate po omoni na ebisaki bino avant déjà 2025 tozana bino awa batu ebele ata na caméra boyete bakosenga ka Belleville pardon bakuta ene na nzela mama limbisanga bafutanga mbongo na finga yo bando sala bongo ya TV ko ya na TV parce que Belleville ba na posa pardon te parce que kaka nengo finga ye alimbisa yo amona ozano ka mutu mais biso Belleville za na posa ya mutu afuka mela yete posa ya mutu akosenge pardon te po aza pe na problème na yo mutu ango te mais ngai na lobi boy 2025 bokoyoka gu bokoyoka sango ndenge batu bango mo bandoko ya koloba ndenge ebele pe bakoteka complot esalami o lelo mukili yango moko juger parce que biso tokoleka to fingi bato bazoloba bongo to répondre bato baloba bongo mais nzambe nde mutu azobundela Belleville Kandi nzambe nde mutu abundeli na bamupepe onyoso tu oyo botindi mutu boye aye botindi mutu boye aye alobi mutindi kuna zakaka tozala makamba koloba alors yango moni famille bota poto pesa bango kanda makasi surtout film oyo uti koleka bayoki kanda moko na ebisio endenge moko na innocent ou coupable il faut bayoka goût bayoka sukaina parce que Belleville Kandi musala nde musala alors famille bota lobby tokokuta na lisusu poto décortiquer 4e épisode oyo ezokota lelo na 16h30 parce que tout ça déjà lelo bobi bino moko na enregistrera émission nanga oyo ezaka déjà ba 2h ba 1h nazo enregistrer émission yo eza tout ça déjà mercredi donc lelo na 16h30 na l'accès libanda pour mon qui eza 2h allez réalisation toleka voilà et puis tout ça likolo makasi tout ça likolo 7e niveau toi likolo voilà 16h30 tout ça là pour na rolanda filmer la biso ya kitoko meilleur cadeau oyo mama zolandisa na bonne année oyo na ba fête on a évité filmer oyo ko sila na novembre kaka depuis que décembre to kokota filmer moboy to oyo kaka ndeko sukisa biso mais mama zo ça toujours musala merci beaucoup na bino tout bozaki wana na Active Final Télévision beau partage ba vidéo Active Final Télévision to sala ka musala tozo sala musala parce que musala nde yango nde eza nyonso et puis ko soutenir Ser Nabiso, actrice comédienne Nabiso, Belleville Kandi, Poutine de l'écriture, scénariste, Oyolelo, acheté tout le monde à genoux, et bazo pola, mais bazo ndimate, et puis bakoyoka goût. Merci beaucoup, Nabino Tubolanda Kinga. Sokinza Mazongite to Kuta Nabino, Mukuna lobby, Poto Soda Lisusu. Par rapport, il y a filmé Nengezo Kota. Donc, merci, na Ser Nangai Oyo déjà bientôt. ONG moko en place Boss Lady na États-Unis na ville c'est comme si Chicago do bablo mo bongo
nanu na maîtriser penza te kala mingi te et baza pe moko ya ba maman ya famille Bota bientôt bokozwa toujours na lokolo ya maman Belvika ni ndenga sunga bana bitike et puis sœur na biso wana tante na biso wana boss lady na États-Unis na ville ya Chicago na capitale penza donc baza wana ba maman ya famille Bota pona ko soutenir Belvika ni alors nzela mosusu ezati bobele nzela oyo ya Yesu poko na kolonga bitumbu oyo ezaka nzela ya Yesu famille Bota to bondelaka mpona mama to bondelaka mpona mama na biso ya famille Bota to bondelaka mpona ye parce que makambo bozomona na TV ndenge bato baolo bango ndenge pe na mutema na bango ezali donc baza mitema likundu ekomisi bango bilongi mabe mikolo ya mutema mabe allez tokutani numéro ekoya bye bye.